tovandi na lupango boye na banda kosakana koko abengi ngai koko aboti mama biso abengi ngai oyo Ephraim yaka donc abenga akoetinga na ndako kokota koetinga na ndako wana apie ngai ndundo malia ndunda na bandi pe kolia na silisi na tie musapi bona ki lokwa mukua na tunye koko yolambaki ndundo na musuyote na tomboli mo skelete osande ni blode kiti modmusa donc Nathalie boy na tiki tolali na ebisa pe mama tenga banga kiti na blesse na ebisi mama obe tangai na ebisa pe telote tolali boy koko na biso ya en personne ayo bimisa ngai o pesa ngandunda ngabi koko yo pesa ngandunda na onde na profio toni ozela la moyo na moyo tenga pesa ke ndunda na nga kasiko epopi ngandunda na nga kasiko ngabi zela kasina moyo nga na ebisa mama tolambelo ndunda noto pesa te ya tokena kola solo na bimila nga monika ke na bimila nzoto mais nzoto tikali molimo kaya kwambe oke kuna komola kisana ba mituka ba mapangu ona moyi mokaza na mutu yokuto asande koko na biso ana azaki donc net azana swe akota na lupango aneti na balabala kuna so atambola oyoka ndelo kwa lion mabele ti ayenga mais na azata ne loko tata 50 fois pam ata liputa ya pièce mo liputa na mote ala ta liputa okata mais na moitié mais la butu ana mapangu ba immeuble donc totally so biso na mo ba bengo mos mais biloko butu etika na butu jamais ko mo pongane tina bwe tina nde to vandi na senga ke koko na tinga na bwe na posa na ke Kishasa ozela na moto na butu na butu akumbinga ti awa na upangwa na mutuka na pinance nga monto kati na pinance na moi pinance on peut te kiti na libongo na moi na lamuki na eti place na monika posangu ba muke etele mi place yo mobno moni poso bo matele na butu mais après de temps en temps kindoke mata donc na koma bibela bela donc omona ye na butu achoka na tongo obengi basimbi ata batuti obo osanti mutu vraiment liboko foko tatia na mutu mais na grâce à nzamba mama Rose nga na benga milelo mais sinon tenga lingana za mutu akufa po ba condition ba pesa nga to bomaka ba pesa ke ba condition se ke polia batu ya batu na lia batu ya batu yebisanga na bino yo mambololo ba yo mutu pena babomi pe bo ya kufi donc musuni na ye bakundi ye expliquer biso none maman esala mama moni mutu neta zana so babomi ebo una ba musolo te musuni mutu ke olia po ba mona ke oba ba invoquer baluki ata musuni so musuni nde ba pesio yo lyango na mula ngulu so zala na mwana na papa na lali na loti na olia gangela te mais est-ce pas ma rosa tubela bondo abika po wana nyoso kolia na butu ezali kindoki donc ovanda na mona obela pamba donc bambongo nyoso yo dépenser donc eke na banki na butu okende eke na banki ana bango baosalela ba makambo na bango na ndenge na bango neti ezana ngasiko tanko kwa zwingai tobimi donc tobimi bongo abandi olakisanga biloko nga mona na bangi mais na place yango oyo olakisanga biloko bo omwa peut-être babilo mosusu tosakana nango na moi ntango nabima nata le place ana bomona bilo mosusu na osimba na osakana nango me na mutu baimeme bandako donc net ezana soko kindoki soki wana poso eba eloka kindoki ebima na moi jamais
loba soko na posa obimisa na moi ou soit il faut kota monde invisible okeka kosimba ki isambo mbowasko omona biloko no nyonso ezali na donc qui pas koyi kosimba pe lisuki c'est pas biloko ne bima on est ça la retour te et ko sale il faut que taka ba makila batu nyonso akoma na oye pe sutonga kota ndako nganga basenge aboma lisusu donc mo et motiver le sou qui moki a comme jusqu'au haut niveau. Tu as na grade ngai net na po ezalaka de 1 jusqu'à 200. Donc so wana 1 wana bébé eza bébé o mata de o net mona abota mana 9 mois après bande okola nde pe angoza o donc so na 14 ans na mati 15 ans so na za bébé na première donc âge na ngape na grade na ngape donc kinde zana nde biso kan tsalo kute za kalo kute za mambo so existara dans monde wana ezalaka so bokoma ina point ni pour que basenga yo o lekisa maman abotu yo maman Rose bon nete zana kokwa tingama kinga pianga ndunda so ndunda za te pesanga. Mais pourquoi ce que ton yomoni koko na koko aboti maman na yo tu ba pression wana ça il mère noté pour nani ngana zo banga nga bulera question na ibisi maman sa ni abe tangai ngana obanga sko et autrement ça les ate na obanga na komika ko o vanda bo o munu seti espoir mute mutu wa atelemi ko bangi se o bangi ka yo moko kweyo kangana oh atana moi boy na moi monika lokwa buta obangi soko kangana njoka nde kuna mobeta siko yo lobia ndeko no moi ça senga kabelo yo ne bozaka kote moko yesko azala siana mai mais yo bonde ko monana to monana bo sape dio yazo leka ndenge ninga pena le bo kipanete so na mokili wana butu so bomona ni so na mokili boye na biso boye na monde visible bondo yo kana te c'est ça ezaki yeso alobi onga lobi donc d'abord comprendre te bo discuter arabe no mbale omona bona butu so ya betinga ngana moina bandi obandi mabanga na bino mbale so na zaki prêtre na butu so yo lingo perception ke kindoki pe sila solo ndoza nga sile lungo nyonso est-ce que ba ça va blague terre nga lungo nyonso elo ni ne like ça ke lungo nyonso azaki mikuwa nga ezaki so na tebo o compter tous les pandias na nzoto mais depuis na tubela kindoki tanga pe na bimpe mutu na kata ba na komi pe munene siko tango koko a forcer nga pesa nga pe mo aloba zate na bandi na kakima na obanga so na ibisi mama obeta nga tina mbe na ndepe to lungwe kuna na mboka to yo ya anas yo na koko boyaki na nani na yaki na mama mtaki ozwa te to zala na mama boye na ye koko landaki yo te koko abandaki koyatia aya pesenga ka pesa mama pa tina ndepe mama yo sala accident mutu aliboso bapesaki mbuki yaya na biso mobali awabanga kobeta ti mama maboye na minito tina nde na oloba boye mama ana sama boye akufa abeti mama mbuki kobeta wabeta boye abeti de bana moko lulu kotia na gorge moko kezu mama na ye moko agangi o na rate donc na tongo boye mama na gorge bando vimba kada lipamba kale même jour mama lokolo nikani donc corne bef nde niki lokolo mais mama biso atambo ande na beki mais grâce à nzambe et comme yake bakata mama lokolo grâce à nzambe nde azongisi lokolo eloko nini siko esalaki yo pour cause courage oyebisa mama ngasko tango toya koko apresenga te nande pe mama buka ntango nzambe ayo visite boye esprit moko na kati na nga ekoma otanga mal à l'aise loba kaka autrement osalela te nde mpe nayaki koloba nayebisi mama wana na sentir loko eloko elimi nde na kati ya nzoto na nga etemi mopandi nde mpe wana kobele esilaki nakomi ozo nga ezalaki ata ndunda ngo olambi ndeni
alia kapo oloke luka tali kabwa desa alia ndunda alia kandunda te wana pona nini siko akomoba somo ya kaka eloko wana ndunda bona omona skelete na wanda banga sko na wanda olia ndunda tata bola mwana mama kobukana te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta babokona na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobukana te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola moto batumena depo makala yaka mpo toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. siko koma na olia siko pona bato tu batikali siko na monde wana kindoki yo koyebisa bango onga yebisa bango batubela batika parce que tolinga tokota 5e génération nzamba bi lokwa satan sakani na peuple na yemi fo aboma nanu satan na kangi na abonie après tokoti siko 5e génération wana kindokezala pona bano bazala na bafamille omona mwana mwa aza impoli abanga mikolo te mwana mwa aza lokuta mwana mwa aza moyibi est-ce que eza moko ya basini ya bano donc ata nga neti ya bonga na respecte yo te yebake na butu na olive na butu na kobeta yo fo wali likini na butu na yo na becho ta o na moi pe ide wana ezalanga kaka na wando sabote otinda kwa na boy otinda na boy oyo zake mpoli bweni olobinga mpoli azela kande na ebiso zela na mutu na becho la mkanzo kupasi bweni na kuya kipete eloko te na beti onde donc ti obeta mutu ayoka te mutu akoyoka te mpo wana daya tokoti na monde spirituel donc neti ezana na kobeta wana wasa nyonso nakoboma mpe boedesimene bosala ndeni po bare mutu bomaka déjà mutu le même jour akufi ou bien ndeni yango neti eza nyonso neti lelo nde toaboye toyoki oboma veni mbuya te nga te nga ndeni nga te pesa exemple mosusu te pesa mosusu nga te neti eza boye toyoki neti koboma Efraim toye lelo epa na yo tozwi yo tokangi yo tobete mfokaso baluki ntaba tokati okindi kande bakata ntaba tolongo biloko akati ekepa chef oyo etikali ana tokaboli tolandi tozwi mpe tolia après 2 semaines do wana otambola noka poso ya pamba okufa akufini abelika maladi ya mokebo akufi ya babomaki depuis kala mais avant que baboma il faut membre famille naza soit azate soit alobi mpe te moye tokota na famille na yo ezala te donc esengaka fo tozala na en tête ana nde siko oya akoti na famille na yo apesi biso ordre kanga ye tokangi yo tobalisi yo ntaba apo toyesani tobomi
mais ça la mana on ata boza na na relation te na ta famille wana mais boya pe boye mutu mo apesi mino eza interdit faut membre ka ya famille ça so membre on faut bozala na ensemble to ya zena ba milliers na mso aloka yoka so na titozana toza ensemble hein mutu bwana posa bomo mutu akoka te yo makilana so ba biso bomo makilana mwana obuti okoka okokobomete faut senga rapport libanda ko ya boya nde basani babo babomo nde amoza donc obenga nde biso obenga biso toye tosani tokangi vocation ntaba o meme ngulu soso so milimo bato ne kenda milimo bato ana kolia o biso to kolia na sko molimo no ko motelena ezela ka jugement po asamba na bato yo abomaki nde yango sko ko bomo so esko to moni muto amakila makasi peut-être nga moni neta wa amakila makasi ona ya nazomi na yo vanda nazomi na poso na sani na lamuki na va na vandi mwebo ya bimsanga ezate bona ada na ya va na vanda mwana ko vanda na petit tongo bino bosama kama bino kuna bino ya bosisi na posko molimo na ye so ezena kanda uswata vamba kunda masaki bateli kasu na kata cercle ombila si molimo ne kuna vengeance yobanda bino moko sikolo kwanga na kima yango ko mbila na makasana nana yebisa yo zobilo ono nga mutu ayebisanga moko koko na biso mutu ayebisa che ngape lelo ata lobi na omeka yo jour na ya na luga place olali to na likas to chance ali peka to so ezala na la mkales pour na bimali sute c'est bat baler makas ba vrai cho omoni mutu so olia likas ezana sacré likas net ezala kana likas net ezala kana kolo na wa ebimate peut-être ko bima bato masanga ba dama makas ko egimsa kwiti ekimsani kwitana na sima kwitana so olia likaso ekimsakwiti yani indekite yada uyo mona mutu olia likaso peut-être yo mona misu likaso peut-être olia misu akolia na ngali susu bilo wante peut-être olia misu nya mutu yo mona oka likaso ndi amweza yo mona alia likaso njoka ndio amela masanga alia na bisunya zamba lola yangwana na ebisa baninga na nganyonso ba oyo ba bela kabila donc obela oyeba tateke obela ba misusu ezaki ndoke inconscient obela donc ba utiliser ba zoka mbonga wana yo zolote ba zo mbonga wana ba tsaka na bank peut-être papa abino donc na ebisa ba boya ka pa maho sa botulela bondoki esani elunga ngai net ni za bo ngaza grand cheta ponga na komeda kosula na Lucifer zela yo beta masolo msu sentiment caméra tonine yo mona Lucifer moi Lucifer net sana ya mona na te o mona peka ba janga so komi na 25 ans donc comme dans na 25 niveau na niveau ana score comme tout à ce que gens au bazala tout proche de Lucifer donc so comme na 30 au monde ba mo Lucifer là donc biso to solo la ne ce qu'on a ba gens biso to solo la te que na Lucifer ye po mona le po bandana bébé to kola o mona so comme de na 30 ans de mo la Lucifer ba o ba la kisakana donc ezaluta bonjour comme image mo ba bendi ba former Lucifer so bondel ka nzambe osala erreur na to so bondel nzambe la kisanga Lucifer ko beta ta mois belaka natezana ko beta ta mois ko belaka ko Lucifer e pesi no somo ko banga so monika image ana boko yo kanga
asomo yango wana batiaka ti de 30 okoli vraiment esprit ekoli po bakomola biso yesu ya vanda neka azela rapport euta poto eya euta Belgique eya nde azalaka bajean osiko ya kitana bango nde bajean biso so okomi na 25 ans nde obanda osolola na bango mais onga na loba etubelaka bondoki mokili mobimba po likambo mama Rose alobaki alobike biso tu nde toza boye toya bana papa moko mama moko Adana Eve siko ntango satan ayaki okosa bango oyo baliaka mbuma ni baliaka mbuma orange aliesaki bango nde kindoki na nsima kindoki ana makila wana eyobota mokili mobimba wana siko alain de makila biso tu toya bandoki te siko yango wana fo totubela bandoki yo pokomi de pasteur nga ozoteya ko totubela bandoki totika donc kindoki ana epesolo te ongano ayebisa yoki eka loba na ba so komi na 25 olobika na baagent na ye bilo na nyonso ya butu bobimisela mango na moi peut-être okovandaka na kiti oyo 25 po okoma da roi ovandi na kiti oyo gere bambolombola mikeba oyo baa na bapremier deuxième troisième oyo gere bango siko ovandi ka boye ntango bango babanda ozonga yo ofandaka wana omona posolo na ndako elimo elatinga so okomi ka 4 heures ebeti kokoriko posolo na ndako elatima bango omimona nde ovandi ata lelo moko esali te bamatiti me na butu otala boye bamono nde ovandi na kati ya fulu me na butu otala fulu wana boye baimmeuble mituka omona peut-être bachassi nde baavion me na butu biloko ya bien kiti oyo ovandela omona boye peut-être nzete kufa me na butu omona okiti ya cher muna okiti ya cher ya or ovandeli na moi ya pasi donc bato tu bazwi libaku ya kolanda yo oyo mwana propre ya mama Rose bébé ça va yo kombono nani Maggie tout le monde n'est pas Mama Rose, Maggie. Oh, Salanina. Pour la malade. Maggie, obéli maladie. Maladie ndeke. Ya solo. Ibando salonde ni maladie ndeke. So vandika mukio mono bando ki mamba mukio ko ya na mai. Esprit mort côté la kao. Le yogo vanda kabo esprit mo ekotolo na nzoto après mba moko ti okoyimba la moko na mabele et ça li obongo bala combien pendant combien de temps dans la journée moko ko ya ta 20 fois oh nzambe papa na maman baza vivant baza wapi na mboka bongo ba esali ndeni po bakomisa pa mama Rose yo timboka olongo na mboka ndeni na yaki na mama na bino aya tiki yo yazongi mboka mama no bayeba nda mama Rose ayoki ka sango na nga nde amemi ye bayekolakisa yawa nasali servisi mbongo kolia eza te eloko eza te komi tele eza mosala ya nzambe charge nyonso etikali na maboko na ngai kolia na ye bayaki na ye kutu moya koloba eza te bango moko nano baboti baza possibilité te kolia ekomi kaka epa na ngai mwa bilamba nakomi kolokota ya badesa nzambe soki aza na ngolu na ye akotata bato mosusu motema ya mawa batindele ata mo elamba po aza na ye na eloko te mama atiki chaque jour ekomi ya mama Rose ndaya komi tele eza service ya bana bitike
soki nga nalie pondu ye mpe akolia pondu so nalali nzala ye mpe akosala nini alala nzala aza maboko na ngai vie eza te basundoleli ngai ye ndenge aza wana papa akei mama ake bayaka kotala mpe ata ye aza na age nini mama 11 ans mais eza passe tangaka sikoyo mpona bato tu babandai kobela maladi oyo bandai kobela yo koyoloba na bango nini bato nyonso baotala yo to mpe bato balingi basunga magilo okoza na eloko kolia te eloko kolata te okosenga na bango nini bon comprendre qu'aza mona moke donc voilà il écarte toujours avec maladi yango esila o maladi esila to ezali okoyaka lisusu banda ntongo de okoyi te okoyi uti okoyi atande okoza sali te akoyaka te akoyaka na mbala moko 20 fois banda ntongo 6 heures ti tokomi 18 heures mosusu moto ayaka na ye ye wana bakisi ni mama rosa apesi yo eloko te ka mai na priere ka mai kosokola na komela eloko moko eza d'accord Magui maladi ya ndeke eza maladi ya ndeke bato nyonso batali oyo bacomprendre ke oza na posa lisungi bayetu botala ndeko na biso mwasi mwana na biso leki na biso bocomprendre ke aza awa papa na mama baye kotika ye mpona solution ya maladi oyo azalaki nango epai ya Mama Rose Ndaya. Donc voilà, yom tozana quelque chose à roeder, yom tozana motema ya maosunga rabatu. La petite est là, bon mais quand peut aider, c'est-à-dire ça la moi bien, c'est-à-dire nzambe ako pa mbola yo. Magui, merci hein. D'accord. Papa, aimez la baroye, oh ma belle, oh yo pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, loko pamba. Maya pamba oyo bate ya kaye uza kaye paya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yo salela ye o tango yozana bomoye linga yo salela ye o kufeza ya solo ungaye betina tepelo tango yifweni ya salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami amani mame amani mame amani mame kedika fumwe yaligo solo pani
simange melwata kampusu yankoi ngetadila na kilumbu ya suka zina nange inkelebe ozali wapi nkolo akoluka yo yokomanikati na masumu nkolo akobelela yo nekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo koalikaki yesu masiya na mboka tozoyoka basango butu na moi tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, kolo akoya. Maranatha, Maranatha, kolo akoya.